bambote na biso bafidèle la Reine Nzinga TV eza bongo abino la Reine Nzinga mwasi makasi muleve Sedora mwasi alonga bitumba bon la Reine Nzinga na bandi bino se bozala boyebi ke la Reine Nzinga asala mema live kala dimintu asala live kala lelo lisusu na yesu kosala live bonko bino boyebi ke mikolo likambo penza eningisi monde likambo eningisi monde yango ezosenga mema to solo elango likambo eningisi pena mukili na koloba mukili pomoni internet ndenge ezana bato ebele balandaka biso partout penza balandaka biso ezaka te ke Congo Kinshasa Congo Brazza Angola bato balandaka biso non donc mukili mbimelandaka biso yango likambo esili kokoya oya Karine Mokonzi en tant que la Reine Nzinga lobi ke non na kozanga pe loba koloba te en tant que biso to lekaka nzela bapandisango ezosenga pe ke toloba pe mwa liloba moko concernant makambo oyo ezoleka oyo ya Karine Mokonzi na yango nazanga moko te lelo na bengi spe ser moko pe oyo nalingaka makasi vraiment na sepelaka na ye makasi po ezala makambo mosusu vraiment esengaka penza azala donc esengaka azala tosolo elango nani po ye pa aza mama na sepelaka ne vraiment surtout likambo oyo esili kokoya vraiment ya Karine Mokonzi nayebi ke ser na biso wana ye vraiment akoyeba penza kotalisa biso soki vraiment likambo yango eza penza yango to eza yango te na yango nanu merci mingi bandeko nyonso bokoti nazomona mama Ginette Canal Congo TV Canal Congo TV na YouTube wana eza pe canal moko vraiment oyo eza na top nga nalinga yango makasi so bokotika na YouTube obetika Canal Congo TV bomona donc kuna vraiment donc omona ba émission eza na kati wana ya moko mama na biso Ginette yende boss mama Ginette après tozomona isusu papa na biso papa Sami merci yende aza molongani ya mama na biso Mimi Selunga mama Mimi Selunga bino boyebi pe ye pe kaka collègue na biso ka ya YouTube donc bo s'abonner pe pa mama Mimi Selunga bozwa pe kuna ba émission vraiment ya bien donc mama na biso Mimi Selunga yenda la kisa la Reine Nzinga ndenge bakanga liputa la Reine Nzinga yeba okanga liputa te mais à travers mama na biso mama Mimi Selunga la Reine Nzinga yekola vraiment kokanga pena liputa bien pour la Reine Nzinga zaka trop ba robe ba jupe ba pantalon mais à travers mama Mimi Selunga donc bokoye kula pe makambo mingi kuna boke no s'abonner et ça la vrai bien bon na mona lisusu papa Cas Pedro merci bon ya lelo vraiment la Reine Nzinga sali live na ye mukola lelo bien boyebi mbia ke la Reine Nzinga sala live kala na leka mema kala pour la Reine Nzinga lekaka soki likambo ezali la reine alekaka soki likambo ezate na leka pamba te ponga mona mingi te talaka mwasi alonga bitumba bunda déjà trop amona mingi ya mona ka soki likambo ezali ya lelo siko tolobia mingi likambo concernant Karine Mokonzi Karine Mokonzi donc yebena aningisi vraiment aningisi ngapi atake la Reine Nzinga ngabi non ngapi na okota likambo po biso toza ba mama yango esengeli ngapi na esengi vake ngapi na okota likambo oyo ya Karine Mokonzi na yango pona ko banda vraiment ngala koti na mama na biso mama bon boko yeba ye na koti éviter nanga boko yeba ye poto banda vraiment liso na biso vela nga makuma vinga merci molobeli yende bango ne babundaka vraiment ba vie na biso 007 bango ne bazobunda pena pona mboka to tali ba soda neza pima bango vela nga makuma vinga merci vraiment na sepeli mi komona yo tokotela mama na biso mama mami tokotsa ye nanu ouais mama mami tozela yo kaka hi coucou nini mama na biso boni na pesi déjà bato buya koloba kombo na yo nga pe naza pressé vraiment nasepeli komona yo merci nga pe nasepeli susu komona yo koyoka yo eyebi ke esala nga wana nabandi ba fidèle ya la Reine Nzinga
bami na nga nyonso ya Facebook bamisusu bayebi yo mpoza moto akala te oza moto ya ndako eza mpe na bamisusu bayebi yo te Voilà. na yango nasepeli mingi komona yo mpe nasepeli mingi kobengisa yo vraiment lelo Merci. mpona likambo vraiment oyo eningisi mokili likambo oyo eningisi mokili nga alobi ke non nakosola yango nga moko te nakosola yango mpena na evide na nga na yango mpona kobanda vraiment lisolo na biso mpona tozala lombango nakopesa yo nano maloba oprésente pa ba fidèle ya la reine Nzinga mpa bamia la reine Nzinga bayeba yo soki oza nani nsima tokobanda lisolo na biso napesi yo maloba. Ok, merci, merci maman la reine, merci, bonsoir Nabino. Par la grâce de Dieu, nayebi ke boza vraiment malamu. Et merci l'invitation na mokona lelo. Et na se présenter nga naza maman Mami Ndongala. Bao bayebi nga bayebi yo pe muto yebi nga te po oyeba Mami Ndongala yaka na Mami Ndongala TV officiel o découvrir ngai na Facebook pe Mami Ndongala o découvrir qui est Mami Ndongala. Ok, en tout cas bafidèle nyonso ya la reine Nzinga nalela bino très 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 fort nayebi ke naza mwana ndako bao boyebi nga te na se présenter déjà boyeba nga mpe bao boyebi nga en tout cas ngai naye susu lelo na ndako na bino na ndako ya la reine kwa bon mageta sur bomona image eza bien te bon pour le moment esepe tozalelaka ndenge wana mama la reine ayebi pourquoi bon mikolo ya bozwaka image ya bien nazoyoka na se loba mwa moke wa likolo nayoka pene na se na comprendre te pardon volume eza na se nayebi so bainvite na biso bazoyoka biso bien nga nayoki opena bien te voi eza na se Ndongala eloko vraiment oyo tovandeli koto eza concernant Karine Mokonzi biso tozomona Karine Mokonzi lobi ezalaki mokolo na ye vraiment esengo elongo na mobali na ye na mwana bango bazozelela ye mpena journée moko ya bien mpona bango mais bata mokili bazoloba bilobaloba donc yango esengi siko biso lelo tozala vraiment liboso na bino mpona kosola likambo oyo vraiment selonga mpona nga la reine Nzinga vraiment esalinga vraiment bien te omoni nakotaka mpena makambo oyo te mais oyo vraiment esengi vraiment nakota yango mpo omoni mama mi bon ok mama mami likambo mpena oyo tovandeli mima lelo oyo eza likambo ya Karine Mokonzi likambo oyo vraiment oyo eningisi mokili sikoyo likambo comme te namonaki mpena ke na ovanda likambo oyo nga moko te nalobaki ke non nakoluka yo en tant que mama oza mpe sere moko oyo nasepelaka no vraiment makasi vraiment esengaki vraiment ke naluka yo natuna mpe mwa kelike mituna concernant makambo oyo ya Karine Mokonzi oyo ezoleka mikolo oyo mama mami tomonaki lobi Karine Mokonzi asalaki baby shower eza fete moko eza po mingi bayebi fete wana te eza fete moko ezalaka keta mwasi soko aza na zemi mingi ezalaka pa bamindele mwasi soko aza na zemi akomi pempe na kobota esengaka sikoyo basala mwa fete wana mpona bebe donc fete yango ezalaka bongo yango babengaka baby shower sikoyo mpona nga sikoyo bato bazoloba ke Karine Mokonzi aza na zemi te alataki zemi sikoyo ngai la reine Nzinga namonaki eza zemi mpona nga namonaki eza zemi mpo nga mpe bazemi na nga ezalaka tonge omoni bazemi na nga mpe ezalaka bongo yango mpona nga na misu na nga vraiment namonaki ke Karine Mokonzi aza na zemi sikoyo nayebi te eske mama mami yo mpe ataki oza mama moboti eske aza na zemi to aza na zemi te ndenge nini omoneli ye napesi yo maloba. Maman la reine Nzinga, en tout cas merci pour la confiance au salarangai. Alina, ok, merci la confiance penza au salarangai. Likamwa ya koroloba likamba zemi. Likamba zemi est un peu difficile pour nous kosa. Kotalisa mokili ke ozana zemi ou pas.
Paolanda biso. Ok, likambo ya ko détecter zemi. Nga yango na omona ngodoke oyoka incroyable mais vrai. Tozaka boye mutu mutaza na forme ya nzoto na ye. Naza na nga pour te, naza pe contre te, boyebi ke nga na boya na nga polémique, na nga polémique te. Polémique vraiment eza monde na nga te. Ope banya pe makamba Karine Mukonzi bandi, mbala liboso kutu nga na tia kiti na lobelango. Mbala liboso po na linga makambo te. Eza vie ya privé ya mutu, nga kutu pata ti makambo na nde mo Karine Mukonzi bimisi yango. Nga mo pe na séparate parce que ça vie privée na ye il fallait abomba ngo pona ngaza il fallait mibimisa timu ko la ngara bo voilà bon na ko pe ko juger te voilà bon likabukani na loba ya forme ya nzoto ya mutu nde ba msuba zo bake zana zemi te nde nini zoma zemi ngo songe nde nini zemi ngo zanga mutolo to za mutu na mutana na forme ya nzoto na ye. Eza mutu msusu zemi epanjanaka omona mutu so azwi zemi aye munene apanjani libumu epanjani eza pe na mutu msusu azali pe na mutu pe ya munene te ya libumu munene pe te libumu yango orie epanjana mezo ya liboso ezo ya songe soki nalobi bongo eza pe na nga moko nga libumu na nga epanjanaka te ekendaka liboso nazaka na libumu moko songe ozwa ide te ozomona to tellement nga moko nazaka na forme ya zemi ya Karine donc eza penza impossible na yeba eza ya solo to eza ya solo te parce que forme ya zemi ya Karine yango ezaka forme ya zemi na nga ya libumu na nga ezaka bongo. Donc, c'est impossible. Ngana eza vrai, tout eza faux. Ata kutu eza ya faux. Na koki koya jamais na télé, na tchekiti na nga boye, na koloba ke zema Karine eza ya faux jamais. Na kosa na mote. En tout cas, bandeko bolanda nga bolimbisa wana ya mona ngate. Ezala ya vrai. Ezala ya faux. Ye moko kaka na nzambe ne kaka mutu bamiyebi me ngai nakoki jamais koya koloba zemi yango eza ya vrai zemi yango eza ya faux donc c'est impossible. En tout cas désolé sur ça. Voilà. Asi tomoni mingi ba chinois bango bazotémoigner babi ke zemi eza ya solo po bango baza bato ya Karine tala kaka bakobimisa salite ya ndako libanda te bango babi ke zemi wana eza ya solo mais eza pe na ba chinois pe oyo ya faux baza pe na contact na bato mosusu pe ba pembeni bango nde bato bazokebimisa ba secret wana ke zemi eza zemi te donc eza moni babengisaki nini oyo zemi wana a partir ya internet babengisaki yango na internet ndoka ndeti mutu lokola sere na biso Magali Lomama ye vraiment azokata na banzambe vraiment azojire vraiment alobi ke ye aza mutu ya Belgique afanda na Belgique kuna ayebi Karine bien Karine alekanaka boye ye azomona alobi ke bakosa biso te wana eza zemi après toyakomona lisusu fille oyo donc na otanga kombo na ye te ye susu alobaki ke Karine alati zemi ye kuta azojire mpenza na miso mpe ya mobali na ye vraiment ye mpe azojire mpe na miso ya mobali na ye ke mobali mpenza nayoka mpe makeli ya mobali moni ntango tosalaka balive oyo donc nga nakanisaka bato mosusu basalaka balive mobali aza pembeni te mpo ndenge basi bagangaka mpenza na balive wana koloba babétise nakanisaka ke bakangaka baporte mobali ayoka te mpo mobali moko te akondimaka mwasi aya kaka deva caméra abanoloba babétise wana ye pa vandi wana mais oya fille wana boyi ba polémique nayoka ye mpenake mobali ne vema aza wana ye mopa alobi ne papa boye kezo eloko boye papa boye pardon pesanga makopo namela mai donc ye mpe azoconfirme onke alobi ke eza zemi te ye kuta alakisi na bafoto tu makambo nyonso yango wana sikoyo oui yango wana sikoyo nga ntango natala ye makambo wana nyonso nga abi
basere na biso wana ya Belgique wana bango baza baproche ya Karine mais ntango bango bazoloba ke Karine aza na zemi te eza alati kolata na biso bato oza na biso musika boye biso mpe toza kaka misu moko oyo nayebi te soki bato ya misu mine bango bato bazomona zemi wana eza zemi te nayebi te yango wana sikoyo nga alobaki non tosoyola yango vraiment totalisa mokili soki eza zemi ya kolata mpona nga nakomona yango ke Karine azomisambusa na ye kaka pourquoi azomisambusa mpo esika wana mama na ye mpe tomonaki mama ne wana tomoni mama azalaki wana mobali mpe auti kobala garçon namoni mpena aza mobali moko ya mayele félicitation donc Karine vraiment batela mobali na ye namona mpe mobali ne mpe azalaki wana mwa kelke bato mpe bamikolo mpe bazalaki wana sikoyo eske eza zemi ya kolata mpe na mama ne vraiment kuta ayemba mpe nzembo mama asambeli ayembi nzembo mama akota mpe na buzoba wana vraiment eske bamama mpe bazali oyo bakotaka pena na buzoba bamake wana bamama bazali vena mama mami oyo bakota mpe na buzoba ya bana na bango vraiment na niveau oyo ya internet mpona kolia kaka bambongo oyo ya YouTube oyo kuta ekoka nango te oyo kuta koyeba ndako kuta ezalaka chere biso mo tokofuta yango na mitoki na biso eske eza mpe na bamama mpena bakotaka babétise mpenza ya bana na bango. Ok, merci maman la reine. Omoni ti ndenge bato bazoloba ke ozemi mwana bakomandaki yango na l'espèce oyo azotia bilamba bamisu bon je sais pas bandeko omoni likambo na oyo naloba omoni soki moto azoconcevoir te ça fait mal nga navandi na bato oyo bavandi na mabala sérieux babanda koconcevoir te nayebi douleur nini banda ekoyoka douleur nini babanda ekoyoka sikoyo epa ndeko na biso Karine na bato bayebi ye baproche na ye oyo bayebi ke oyo soki azala na problème ya koconcevoir soki ndenge nini je sais pas na biso mpe oyo toye koyeba ye na internet oyo azalaka na problème ya koconcevoir ok mais sikoyo na ntango nzambe asali ye ngolu asali ye grâce azwi zemi mpona nini tobeta maboko te mpona nini toloba te gloire à Dieu pendant ntango molai ndeko na biso azalaki dans les besoins azwaki te sikoyo ntango nzambe asali ye ngolu biso toloba gloire. Mais pourquoi tozopolémique nango? Mais pourquoi tozosalela yango baémission? Même si totali na Bible bayekomba baza te bango nyonso bazalaki na makoka kota nzambe asalaki bango ngolu bazwaki mabota emosiko oyo ndeko na biso Karine place moi tinga mona ovanda franchement ezolekela ngai zemi ya kokosa sikoyo na ye mobali na ye ye moko seri aza courant ke mwasi nazokosa zemi question na ngambo wana aza au courant ke mwasi nazokosa donc baninga basala buzz question na ngambo wana mama na Karine Mokonzi ye mpe sikoyo alingi akota nde na be wana etant que mama point d'interrogation pour la que étant que maman a kolinga jamais moi na sa bêtise donc tiens moko maman le bazaki na feti wana mama yembi asali prière donc yembi ko ke mwana ne azana zenga solo ayabi ke mwana ne azokosa te pour ceux qui ezalaki ke loko mo ya ba jeu ezalo mo basana ko na buzz na ndimi te ke mama ko iko kotema liboso bato oyebi combien de personnes batali vidéo wana ebele combien de personnes batali vidéo wana donc mama ningana kota ne kana ba jeu wana aya na ayemba asa na prière de loko eza ba jeu tala ba jeu mususu to sala ngo biso moto kota komba nzambe te to kota komba nzambe na ba bêtise te. Donc ngana likambo suko bika ke na komba nzambe na ko kwa yo basoro bikomba nzambe po basaka na nzambe to saka na makambo susu
Donc ti maman sala ki prière wana pona ngana ebike ezazemi ya vrai. Eta que maman aye ko sa bénédiction à mwana na ye na koko mwana na omimana libumu. Ezalaka pona ba blague. Ezalaka pona page internet. Donc pona ngana ndimi yango te, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc ti maman koti likambo wana pona ngana mona que c'est vrai. C'est vrai. Okay. A tout à l'heure na koti na internet na monyango ba checker alataki kola ya zemi. Ngana mona ki déjà ko alataki ezaki transparent na message mondo ko lobeza zemi te kasi yango parce que la mona alaki lamba transparent elamba zaki na ngoza transparent. Oui. Alaki sipe kota mukongo pe fongwama. Voilà, sikoyo likambo ngana na sola ke mona petite sœur eki kaka ye pa bina nga mamiuzu na makambo yo da besa na kota ke loba nga bino ya makambo boye na nga ota mutute ngana baki nga bi eloko suka o Karine Mukonza ko beta asa système Ariana po moyo mukili boze mukili balingi ba mona dibumu kolele po parce que ala ti de ba bataille o ebite ki abala mama mi na kati o mama loba muke système Ariana olobi mais oyeba ngo peke mibali nyonso baza mibali ya buzoba te eza mibali mosusu baje o ye nani oyo Karine azalaka nango kolakisa tolo kolakisa libumu kolakisa bakaleson bamibali wana oyo azalaka na bango banango ndima makambo wana mais oyo ye ntango mosusu ye azopermettre makambo wana te ezala yango aboyi. Okay. Voilà. Yongo bakelo masuka o Karine ko beta yangwana po mokile lo parce que là tu vois bataille azobina tout le monde yango zemi yango même okili bani ko ndite donc bazo zelelo kasuka eza lokola yana mais ngai bisike ngapi po asale loko wana akanga ba photo na ye ba video na ye akusala ngo après soka boti po ngai yana zemi jamais na koki ko ya non c'est impossible. C'est impossible. Jamais na koyo bi sur internet boy. So ki na koti na ngai. Là y a pas de souci. Moi na sabi mi na ye na koyo sa mutanze mi na ngeza akiboy. Zemi na ka ezaki boy. Mais na ndenge supa za na zemi jamais. Yeah. Karoyi ko ya ko laksa. Jamais. Wana ko jamais. Alors c'est justifié. Ngana mona ko c'est justifié que ngai otala nga. Pona ngai Karine falaka bomba ma. Pona ngai Karine falaka vanda. Ako yako justifié pourquoi zemi yanga. Mwana yanga na ko yako justifié po bino bosala nango nini? Pona nga Karine pourquoi falaka vanda na ye. Ame ma grossesse na ye ti mukola kobota na ye. Mokile loba kaka. Soka kolanda bata mokili. Ando sala video ko banda lelo ti mukola kobota. Akono sa video ti mukola kobota. Mais pona nga donc na ndinga sa ki feti ne lobi Karine Mukonza soko kolanda nga. C'est fini point barre. Koleka susu te. Sala sous le côté vana no tita mobota donc elo nga na ko lobaka ya mwana tomoni pe papa Sami akomi papa Sami pe asili kokoma ezala ya solo ezala lokuta tozela kaka 9 mois kala te tozela kaka 9 mois oui 9 mois kala te bazoloba ke o mwana ngo eza mutu musumu taza na zemi azozela ta mwaka na obota après ya longo ya bakosala bapesi ye mwana. Si comme même tout ça va que au moins on vous va saler la machine. C'est comment ça la machine deni. Basta na machine deni. Ala mwana moko ya mwana popi. Ah na OK, na comprendre. Bon, c'est que mama mi. Na nyonso o esili koleka. Loba na. Pona nga ezaze masolo.
avanda timukula ubota pona yebi mama Okay. Wow. Namoni mama mi kote na internet ndenge pesa ngulu likam bo like. nangana bakuti kamna mposa likola ba appel bande roboti ko benga nga s'il vous plaît mama la reine Olobaki tiens oui. numéro no likolo batu ba benga na numéro na yo po parce que téléphone nanga mususu batu ba yebi eza penza occupé nde bazo benga ezo sala Nkape lokola mususu wana ezosala te. Yango na bai ke leo tokosala live oyo bato baobenga te, mais deuxième live nefu tokosala tokobongisa yango vraiment comme ça bato babenga biso. po parce que ba comment déranger nga ya da batu Oui. ba Nga numéro na mususu na longola yango déjà. Chat yango na longola yango. Oui. D'accord. Donc eza live Ouais. mwana na bongisaki yango eza pona ba appel te. Donc Oui, même nga pe na bongisaki yango mpena mpona bappel te yango monaki kaka boye. Mama mi, mais sikoyo tomoni ke Karine Mokonzi asali baby shower. Est-ce que biso na Afrique pe tobane ponga na bota na Afrique te. Nga na boti bana nga nyonso 5 na boteli bango na poto. Est-ce que makambo pe ya kosala ba feti so oza na zemi avant bota neti ba baby shower eza vraiment bien penza to eza vraiment malamu te en tant que biso pe ba africaine. Ponga na yebaki yango te franchement na yeko yeba yango kaka awa kaka na poto ke nzoka feti wana pe ezalaka ava muta bota. Est-ce que eza malamu to eza mabe? Merci mama la reine. Omoni biso makambo susu na Afrique toyeba yango te. Okay. Mais awa na Europe mundela vivre un monde na ye à part. Oh biso to vivre en Afrique eza monde à part. Makanisa mindena wa biso kokani te. Okay. Omoni biso na Afrique toyeba ke mote kwa nini. Biso na Afrique tozaka deja mitema mabe. Afrique toza mitema mabe. Omona mwasi mususu toyebi te soki bandeko bo contredire nga na likambo nangi na luba. Omona mwasi mususu aza na zemi. A partir ya limusi bapasola mwana mutu. Nayebi te soki bo contredire nga na likambo oyo. A partir ya limusi bapasola mwana mutu. A partir ya libumu bebe bato na libumu. Mais bato mitema mabe bazokota. Et bon, on s'est fêti. On s'est fêti. Bato yo invité bi mitema na bango. Pour même inga suna zali na Afrique. Eloko ana nanga na sala ngo jamais. Nanga na sala ngo jamais. Wabi sona ba voisin eloko nete na okota ngo. Ngana nina loba ana yako bidana botaka elo ni salamaka na vanti telemeza yaki moto ha na ji mwana nga bebe abimai na nutia zaki na bebe na vana ne na porte nda tozo la biso bebe mama bimaki elo ni salamaki na zaki na koko moko a face ni fenêtre na ye tala na ndako na ngaboyi kokwana banda telemaki wana ngasi wana sasataki distrait nasusu mukabwena komona tokwana fixe rega afixe rega likote mwana nga azalaki mamona susukometali otala mwana boye mpona nini no mais mama na poko atango ayaki ndenge azosokola mwana santi mwana awa je te dis nzambe azokanga. Okay. Atulinga mama mamina yaki awa ngabi mama mutu ayete na zaki ngamuko abina mutu amwana eza bien te tu t'imagines tala ki motema mabe nekese kalo bien mama koko yo affection ne regarde pas mwana tala ki motema mabe amu ebongo sikoyo yo kende kosala fete bato yo koevite bi mitema na bango en Afrique jamais tokosala eloko wana po tosa mitema mabe mais awa pa mundele lekaka nango mundele kozala na 2 semaines ya 1 semaine azoba no mama la reine je suis enceinte
Il y a une semaine, il y a 2 jours. Moutela le barabomba. Na jour à robota kuta ebiso na robota date boy. So ba le 5 le 5. Oui. Mais quand on a na césarien na bi intervention na ngesa ba jour boy. Moutela bomba kata lo baranae. Mais biso siko to bomba. Jour à robota, on ne va pas. Ouais, pour toujours en fait on va gêner prière et aussi la Yesu. Ba yo kaka ke ba osala opération. Ba gêner prière pour ça la Yesu. Mais après vous délai. Quand le bani que opération maladie boyé intervention na ngezo le kalobi na yango. Mondela sana na. Voilà. Mais ça na ngoma lamu. Oui, Karine Mokonzi suka sala yango, ye pas na confiance en Nzambe na ye. OK, amen. Maintenant va sa apaiser mwana, kasala ki ba prière na ye ke Yesu na oben sa ba tebele ba route parti par là, protéger bébé na nga. Au mona ki même itan asala ki live na ye azobina ou alata ki robe ya vert. Aussi mazemi nazo banini. Makila na Yesu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quand azo évoquer makila na Yesu et bon bali donc kasi un confesse Nzambe na ye ozomona aba na yeba c'est possible ça na yango mais est-ce que batamite mama bele Nzambe kanga bango misu bamona mwana te. OK voilà non ngalo bakangwa siko conseil o yo ko pesa ba mindele basala yango biso ne na Afrique conseil ko pesa siko epa ya bana na biso bazobota awa na ba mama pe ona basili ko bota te selo yo pona yo keza bango normal bakoki na bango kosala fete wana baby shower pona selon yo eza bango OK amen na nièce nanga aza jeune fille aza na 22 ans asalaki yango ainvitaki baninga na ye basalaki feti alobi seksa mwana alobi seksa mwana ke na ngota mwana boye na ngota pe jour boye ta baba jeune bango bakoli na bango awa bakoli babotami basala matalité ya Afrique te ozomona asalaki yango mais abotaki mpe ya bonne condition sikoyo mwana ana 6 mois ozomona eza eloko ezalaka nango mutu ka webi ke ezokana te ezolenga kolenga mwa moke siko eyokani sepela asala mwa famille abengisi na ye bafamille ya papa na ye bamini bavandika na ndaku basepeli na bango na bango me na internet te eloka ndenge nga lobaka yango na nde eleki na internet te parce que mitema bato toyebi te me tobelika Nzambe alola oyo abatelaka oyo asimba kote moto mokili asimba te aprotéger bébé na parce que toza na posa na ye. Amen. Osala un plus na famille. Amen. Pona ngande so nazali vema Karine Mokonzi. Fete wana nga nasala ngo te. Pourquoi nga nasala ngo te? Omoni tolobi ke baloba boye. Avant Nzambe abatela yo moko mi batela. Omoni Karine Mokonzi asali fete wana abengisi bato ebele. Mais na kati kaka ya bato wana bango kaka pe bana komema basangwa mabe e pa banguna pa bayini bato bayina Karine Mokonzi. Omoni pona nga fale pa asala fete wana omoni na tango oyo mukili oyo eza lisusu bien te ba malade komi ebele omoni mutu mususu po babandaki koyamba ye mutu nyonso azoyamba ye monde oyo eza na bato mitema mabe batonai na mukili oyo mutu mususu akouta ne kote mususu aye kaka Karine aza na maladi moko boye oyo ekokontamine be maladi abongo okoki kozala pembe na mwasi azemi te aye kaka wana ayambi yo donc eza malamu te wana mpo na nga fale pa me na nyonso Nzambe aza Nzambe na biso ye abatelaka biso na nyonso eyelaka biso Nzambe aprotegeaka biso toboyi te oui esika nde Nzambe kaka abatela pe bebe na ye vraiment bazala vraiment na kimia po omoni kozela
kozela mwana ezalaka esengo biso toyebi ke soki na oboti te oza na zemi vraiment mpona donc kozela tozelaka préparation tosalaka mpona bana na biso tozalaka mpe na makanisi deja ebele ke tokosala boye tokozongisa boye mwana kopesa kombo boye kosala boye moni mutu nyonso esengo na ye ezali ntango azwi zemi abota mpe bosepela sikoyo na yango sikoyo mama mi na kobima nano na libanda nano kote ya Karine Mokonzi tobima nano mwa libanda mwa moke sikoyo nazomona bafille mingi mpe na nzela ya TikTok po biso bamama na biso ndenge bayekusa biso neti nga la reine Nzinga bayekusanga boye mwasi azemi alobaka te ke naza na zemi mwasi azemi bamonaka ye kaka po zemi ebimaka nango kaka zemi jamais mutu bana ozalaka na zemi te kobota bato baoyeba te zemi ekendaka liboso anta olati nzambala yango ya monene soki ya marke nini zemi ekendaka kaka liboso bamama balakisa biso bongo mwasi azemi alobaka te mwasi azemi bato nde bamonaka apres mwasi azemi aliaka pa ya bato te mwasi azemi atambolaka na mai ndenge nazala molangi nanga boye na saki na ye atie mai na ye atie na biloko ne ya kolia po na moma na mwasi azalaka na zemi ezalaka moma moko ya mabe bandoki mpe bazotala miso toboyi teke tozalaka na nzambe na biso eza na bana ebele bazalaka bana malamu bazalaka mpena bana vraiment oyo nzambe atiaka mpena na mokili mpo basalela ye bana moko mpenaka ya étoile lelo mpe bana mosusu bachangea bango bamama mosusu babota bana bamama bazalaka na kimia te na bandako na bango sikoyo na nzela TikTok tozomona bafille mosusu mpena na zemi ya monene vraiment ozosala noyi batiktok ozosimba libumu boye donc estce conseil nini okopesa mpenza epa bandeko na biso wana vraiment epa bana na biso wana oza mpe na conseil okopesa bango vraiment bon likambo na oloba merci mama la reine likambo na oloba presque nga mo mpe naomona yango incroyable mais vrai omona mpenaki ya monde ekende vers la fin onga na mwana TikTok o nzambe sunga oye na TikTok ozomona na bamama nkabe franchement ça me fait mal na bamama omoni tala nzoto tala monene oyo baluki na yo ozobina takatakataka pour faire quoi réseaux sociaux on habite tozomemela ngo boye pourquoi réseaux sociaux eza place ya koya kosala n'importe quoi te eza place ya koya kosalela bêtise te tomipesa respect s'il vous plaît sikoyo nazongi nanu mpona bimaki moke nazongi na koto obike ya mama zemi mama zemi titango ye na zemi na yo ozoningisa libumu pupupu beba bato avandi na ye kuna ozoningisa azalaki na poso malamu soki so ake na poso mabe osuka wapi okanga bandoki bato oyo ozoya kolakisa zemi na yo eske oyebi mitema na bango we oyebi combien de personnes oyo bazotala yo na biso mpe oyoyo soki amoni mami ndongala azoteya oya te poni mami ndongala azoteya me kote kaka batie betise bino nyonso lokola mbula bosopani mpo botala kaka betise ya mama na yo ya papa na yo bango balingi bongo apres ça na bacommentaire yo mo mpe okommentaka pourkua babetise pourkua boye okendaki kosala nini okendaki kosala nini soki ozalaki na poso ta betise me kote mami ndonga azoteya soki oyoki okimi ota ti na suka te me betise olanda ngo ti baozwa eloko te donc eza biso moko tozoencourage bato basala mabe parce que tozokende kotala bango na boyi te mosusu ekozala koyebaki te okoti mpe yaka kotali me ntongo omoni betisi bima na yo me biso te ifo nalanda yango ti na suka esukaki ndenge nini aposa na nsima yo moko okoma ofinga oyo betise otalaki yango ti na suka ndeni
tomibatela bandeko tomibatela. L'état est mauvais, tout comme il attend de la fin, tout ça l'attention. Mais mon thème mabe est comme un niveau moko extraordinaire. Muta kosalo mabe okoyeba yeke. Mususu mabe wana emuti na internet. Zaka maman Espérance. Oui maman. Zaka maman Espérance a commis de na pesa phone. Donc maman Espérance to bongisa ki vraiment te pona batu ba benga mais to kozonga lisusu. To kozonga su na deuxième vraiment numéro. Comme ça, tu retiens le téléphone na biso anje, mutunyo so azana posa ko intervenir, akokine ko intervenir. On a lelo siko ezala ikaka ke to solo la kaka. Oui, to bongisi vraiment penate. Na pesa malo mama. Prochainement, tu as numéro parce que tout le monde qui a la posa au participer. Voilà. Au moins maman la reine, yo exposé le boumuna, hotel boumuna ngango. Kaka mutakala ki on internet. À saluer au seul jeu. Mais ma belle, on attend là, yo moko ye bate kanale kaki na internet. No kwa bato pa na na maluko. Ça vous aka noko wana to ka mutasali nga mabe. Tata mwasi wana kaka. OK, tata mwasi. Ba innocent. Yo moko bosa ni to mozole ka na internet. Nyoso no bosa nango. Koko abato afanda ne kuna na mbanda kasoki wapi ora koko na biso wana loko abai na kana sinda sukari na tinda kite il faut être attentif yeka mutalienga internet obosani c'est le problème jour yo bimana zemi non internet obosani bande ko to sa attention mokile komi moko ya kobeba tango ekomi mabe tosala attention tosala attention abike avant nzambe abatela yo moko mibatela oui mibateli nzambe mpe akobatela yo eli koloba teke ozomona etage yango oyo oza na 6e niveau donc oza na 6e niveau wana olobi ke nakweya baange baolekotanga okufa mais okufi pete bameka nzambe te bameka nzambe te koloba oteke na kokwea mpo baange baolokotanga okufa bameka nzambe te ye moko abike bibatelanga na obatela yo banana okose protege yo moko banana okose protege bana na yo nzambe mpa oprotege bango sikoyo ekomi nango na internet na kusa bato zobimisa na bana bandeko s'il vous plaît ozela fonda na mutu forte azobetela ngai awa na bana ekomi bato mosusu kutuke ndenge ezana dapesi yo 3 mois okokufela bana boye quel bato donc tokomi mindele totika su bato mwindu te atoko bamindele kutu boye pete olakela mwana mutu mabe yo olakela mutu okufa yo sala mutu osala mutu kolo pema alongoli pema mutu te yo kolongola pema mutu ezalaka mutu liwa yo oza nani bandeko tokeba bilo mosusu ebimaka na monoko omoni oyo ekotaka ezalaka malamu oyo ebimaka ezalaka mabe makasi nga nayebi te na mitunaka internet na biso bato mangala eske kokani na minoko ya bato misusu nayebi te parce que biso tozomema ngo na ndenge moko bolimbisa nga na ndenge ya désordre tozomema ngo na ndenge ya mabe kaka na internet kofinga eza wana kaka na internet bokomi koya koswana tozokende wapi tozokende wapi omoni bango mama mami bango nayebi te soki tokomi nyonso eza kaka lisolo tosangisa ngo kaka nyonso eza kaka lisolo vraiment donc omoni eza na bato mosusu mama mami soki atie kamera liboso na ye kamera omoni ake totie kamera boye maloba nyonso azoloba kolobaka pu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  ntango soki akokata kamera komolanda ngo na ndako akomituna nga mpe nalobai makambo oyo nga nalobai makambo oyo siko ntango bamonaka biloko wana mpe na bango moko babetisi oyo babimisa na minoko na bango vraiment ya mama na yo ya papa na yo eske
bato wana bazala bandeko bazala pena na bana nyonso wana pena basere wana vraiment tokotanga bakombo na bango te eske bato baza vraiment bato pena nzambe asala vraiment mpona nga nde nazali awa mpona bimisa liloba moko ya mabe anta kutu exemple anta naza na mama te naza na papa te naza na bandeko te nabotamaka nga moko na mokili oyo me baloba bango tokuti papa moninga aza papa na yo te mama moninga aza mama na yo leki ya moninga aza leki na yo respect wana oyo biso toza nango me eza na basi mosusu baza na respect wana te sikoyo biso mpe bato oyo bato balandaka biso balingaka mingi kaka kotala bakote wana c'est ça balingaka kotala mingi kotela oyo bazofinga ya mama na yo ya papa na yo kanisaka ndenge toza boye kangama kaka foto moko lata pena tala jipe ya mokuse makasi bima tia kaka na internet tiaka na mire na yo wana omona ndenge ozwa bavie me lata nzambala na kitambala monene na kati ozwi elongi oketiango mpena tia fode te moko ya couleur ya mwindu ta nde bakotika ata kutu kolaike apamba bakolaike te omoni donc tozomona bato wana oyo bazoleka na bainternet malgré tobimi na mwa libanda ya Karine Mokonzi basi wana oyo bato bazotala bango lelo bazoleka na bainternet oyo bazofingafinga oyo eloko na kombo nango eza mpe kaka bato kaka oyo bazotala bango kaka mpe bato bazoboma bango omoni bon ntango yo ozoloba babétise wana ntango mosusu 1000 quelques personnes bazolanda yo me lobi mpe na yo yango soki ofinga te mpona moni ke bato oyo bazotala biso bazosepela na mafinga na nga wana lobi mpe na koya na nga na kofinga na nga omoni yango wana sikoyo eloko oyo tokobetela yango mpe sete lelo kaka mpo toza na teme mosusu tokobetela yango sete toyeba mpe kofongola mpe bato mosusu mpe misu mpo bamisusu baza bamvute bango deja bazomiyeba te bostra mpe aza wana bostra azofungola bato misu esika misu ekangamaki yo soki ozotala bostra okofungwama misu mpenza okomprendre ke mokili oyo eza na bato ebele bazokamvute bato omoni oyo nyonso tokolobela yango me mpona Karine Mokonzi vraiment omoni bato bazolobaka alati zemi wana peut-être bakozala bato misu mine bato misu mine bon bango bazomona eloko nini ezoleka wana me biso bato oza bato misu mibale boye eza vraiment mpasi mpona koloba ke Karine Mokonzi alati zemi to alati te na yango kaka nga conseil na kopesa ye Karine Mokonzi vraiment bon conseil tokopesa yango nsima wana na suka nango nde ntango tokosisa tokoclotire tokopesa mpe mwa conseil mpona likambo yango nayebi ke nde tozali émission tosali ekotambola eza mpe na bato mpe bakotala yango ekokoma mpe na matoi ya ye moko mpe Karine Mokonzi po aza mutu aza mpe mutu po ngai nazwa chance wana ya kokutana na Karine Mokonzi awa na Berlin ntango bayaka kobeta awa ayaka ezalaka fete ya je crois fete ya bamama so na bosani te bayaka awa bayaka na Karine Mpala ayaka pala akisaka mode na ye wana bilamba bon nazwaka mema ta ya kovana na Karine ya kosolola na ye donc Karine Mokonzi yango komona ye na live boye aza mpenza alobaka ne mingi te komona mpe na live alobaka mingi te Karine Mokonzi alobaka mingi kaka soki atie kamera kamera lobisa biso kaka omi na sansi nde nazoloba boye naomele mbondo te me nazwaka sansi ya kotuna ye ngai natuni ngai abi yo mema Karine Mokonzi tozalaki na ser moko boye ser yango po ser oyo tozalaki ne ye azalaki chinois nga so na chinois te chinois ba Karine Mokonzi bashiwa bango wana sikoyo nga natuni yo mpe ba Karine Mokonzi alobi ke wi mpona nini totala ye kaka yalobi mponi bomoninga ndeni na ye monene nakondi abebi bomonanga ndeni abebi te okondi te obebi te eloko te me tozomona malili mpona nini azwa ntango kosolola na biso ayebisi nga na ser wana alobi ke non eza ndenge na nga nazalaka boye ngai so omoni nga ke o banzundu courage na bainternet wana eza kaka kamera me na vi na nga mpena privé nde kaka bozomona nazala bongo tala bato bazolala bapongi te ye Karine Mokonzi aza na ye à l'aise omoni aza na ye à l'aise kuna bazolala bapongi te alati zemi asali boye azokisi boye ye aza na ye à l'aise omoi mama la reine po liboso ezalaki ke
azolata rolate. Yeah. Mais lelo na internet na monsi babimisi ya kola nango. Ah, lelo so kola. Ya lelo ati pele ya kola nango pa na libumu. O na moni lelo. Oh. Okay, na moni yango te. Na moni lelo na Facebook. Batie vraiment donc photo na ye ya ndenge alataki lobi à côté batie penza ya kola alati yango zima ya kola. Okay. Sikoyo na nyonso tu wana soki lelo sikoyo Karine Mokonza boti mwana ye mokoloba nini tes réponses eza omoni elonga na oloba omoni na poto kokosa zemi eza pema ya pema okokusi mpe Karine Mokonza azokosa aosuka na ndenge nini po vouloir upa mwana fo abima abe ventilateur voilà mwana fo abima otomona soki azalaki ya kokosa ndesi ya bimisa ekala non ezali nango bablage nazoyeba ntango Karine Mokonza ayaki sika na Belgique abetaka mpe eloko moko ya ndenge wana kaya na zemi abetaka eloko moko ya ndenge wana nayebi te si bocontredire nga abetaka eloko moko ya ndenge wana kaya na zemi atima abimisaka non buzz ozomona mais sikoyo omoni aokende yango ntina suka azobima mpe libumu yango aobimisa mpe libumu na nga yango mais kocontredire o yango alati sikoyo omoi soki ezalaki na Afrique tokoloba nini ke oui azokosa na ye parce que na Afrique mpe tout est possible na ndenge na biso kuna omona mpe boyibi mwana moko kuna bebe ye mais sikoyo na poto oyiba bebe nde nini awa deja ezalaka deja ke na salle d'accouchement moko nayebi ke bino mpe na Berlin eza bongo na salle d'accouchement oza yo moko sikoyo bebe wana okoyibele wapi sikoyo nionga nazomituna sikoyo yango wana bato bazoloba so zemi wana eza ya lokuta mpo aokende kobota awa ozaka na salle d'accouchement oza yo moko oza yo moko oza mibale te sikoyo bebe wana akouta wapi akouta likolo akokweya point d'interrogation mama yo moko so olobaki yango dana ebandeli babi ke ye amemi kaka zemi wana me bebe aza ne quelque part yo moko olobaki yango na ebandeli sikoyo quelque part bie basusuki mwana ngo aza quelque part oyo bakoya kopesa ye likambo te okombi yango sukasuka ebimaka kaka oui ate ebombami nango o 100 ans ekobima kaka un jour po moyo montango Karine Mokonza obota bato wana banotara na misato ya mwana eza ndenge nini eske misato yango ya papa elvi to ya Karine Mokonzi basursile yango eza ndenge nini moto bakokontrole mwana wana je te dis na ndenge moko imagine te soki mpe eza ke mwana yango aza quelque part moto alingi asala cadeau gloire à Dieu nga na mwana yango mabe te eza ka ndenge moko na nde bato baadopta mwana mundele moto akoya abota nete maki adopte mwana oui tikoyo ye mpe soki bakoya kopesa eza ka lokola adopte mais azwi mwana na vie où est le mal eza ke mwana oyo akobenge mama eza ke mwana oyo abandosolisa ye mwana oyo akotikala na vie na ye mapamboli mpe pa nzambe ozwi mwana azobatela ye ozobokola ye Johnny te adoptaka bana mo ba chinoise mo boy bana wana bao batika na richesse eza bana wana adoptaka bango batikala bana mundele mona yango normal ke na bota na ngate na adopte mamindele mingi bakenda adopte na Afrique misu mpe baadoptaka na bango adopte mwana avandi na ye soki mpe Karine Mokonza adopte na ye eza nango mpe mabe te
Et ça, quand moi, na moka za pembe na ye, moi, na benga ke maman, na tant déjà ou adopté, moi, na a commis moi na yo. Ce qui peut carrément mosala mon code ça le système wana. Gloire à Dieu, et ça ma bête. Alingi moi na moka kota na vie na ye. Ce qui peut ça qui a beau type solo, gloire à Dieu, et ça les femmes bolisa ma pesi. Mais pourquoi tu as au contredit? Pourquoi tu as solo une mission? Pourquoi tu as au finga? Non, juste dans un matière. Kauka. Et ce qui tout ça pour annihiler. Pour annihiler, bon contredit, ngate pardon, bon finga na bino. Attention, bon contredit na maloba, mais bon finga te, ko finga na mode na ngate pardon. Ko finga ba be. Ngana ye, na ondo baka likambo za logique. Omoina. Na shani na nga. Kuna kofinga wote critique za pa mami ndongala pe kuna kofinga ezalaka te donc kuna penza ba conseil nde kaka bozomone boye so boke na YouTube ya bobetika mami ndongala TV bomona kuna ba conseil ye pena mama conseiller mwasa libala ya solo so na bengi se awa eza na tina na bengi se na tina nayebi oui omoni naza na bana ya poli bana na ngaza ba bosmo na ngana buzoba na buzoba nalingi te bana ngaba mona ngana buzoba nalingi pete mobali nga papa ndongala ala kuta ngana buzoba omosi ka buzoba ekoti bana mutu ba yokanga ngo bomona kama mimi ndongala ke bakangia mo bana parce que moni ke buzoba bandi na kosa buzoba te bande ko s'il vous plaît. Okay. Conseil. Conseil. Donc, Moni Karine mon compte n'a zawana. To quoi qu'elle ba flair. Et ça li pamboli les zamba pesi. To quoi qu'elle ba flair. Kuya na biso zamba sunga a soutenir ye abota malam. Amen. Amen. Donc il peut ça repese malokuta que à cause bébé mo quelque part. Gloire à Dieu, bébé wana comme na charge ya Karine Mokonzi koleka bien omona bino mosaka na babengo mama kombo leki mama ezati eza pe mama musu mama mobokoli me azobokola mwana bien tout na biso tobiso na mokilio babengo mama eza ngolu epesamela mutu nyonso te epesemela mutu nyonso te Karine mutu likolo Karine boye soki kaka mwana koti na vie na ye ma changement ekota bomwana Karine mokoti ndenge ochange donc na bino mo bolobake Karine mokonzi bachange biso ye to nini parce que akomi responsable akomi na mwana moko en charge akomi na mwana moko apesa éducation akomi parent donc akolinga so akota na buzoba te akolinga sauve éducation ya mwana na ye yango na bakela topesa chance bandeko s'il vous plaît ata kutu bakoya kokabele mwana c'est pas grave et ça veut dire qu'azala na vie ya Karine Mokonzi akomisa ye responsable mère responsable ezala ke mwana moko Karine Mokonzi amen azala mwana moko Karine Mokonzi azotangisa azopesa éducation bomona vie na ye ezonga na nzela nde bomonaka oyo soki alobaka soki asala nini soki azomisaka nini bomona akoma na droitière mponi akomi responsable akomi mare bandeko topesi chance na bato bino bocontredire ozemi te soki zemi te na ye nanga mpe kocontredire bino te naye ka opesa conseil topeseka chance omona mpe na nsima mwana omona mpe bana mosusu baoya susu plan nzambe na vi na biso plan nzambe toyebaka te na mokili totambola on dirait baaveugle on dirait tomona te parce que même oyo ye na 22h oyebi te nzambe moto ayebi vi na biso lobi toyebi te nzambe moto ayebi donc vi na bino bato oyo bootala nga vi na bino alobi boyebi te nzambe moto ayebi na vi ya Karine Mokonzi ya lobi nzambe kaka moto ayebi
bomona waza mosusu yeah aza quelque part baopesa ye mais ta mosusu omona lobi nzambe apesi ye baleta omoni problème esika eza oyo nzambe apesi ye mapasa toloba nini tozanga likambo oloba apres biso mokapasi koya koleka na internet koya koloba ke Karine Mokonzi aboti mapasa Karine Mokonzi aboti tokozala na soni okoya koloba totika nzambe atambusa ye ndenge ye moko azotambusa ye totika kende nango kaka ndenge mosusu osemi wana kokosa wana ta mosusu yango mpe ya omemele bénédiction nzambe mpana ozomona azokosa dokosa na debeso ezwa nzambe na bino biso toyebi te donc totika kaka nzambe alola atambusa biso tozala bato aojuge te ne juge point bible motelobi mpe omoni ntango bakangaki mwasi oyo adultère bayene pa yesu babaki ke mwasi tokangi na adultère tolapide ye yesu azokoma nde na mabe azoyoka bango ntango basisa bina bango nini oyo na asala mabunga te atombola libanga na maba abamba ye po mosusu baoloba ke Karine Mokonzi azalaki soki mwasi edingwe abebisa ye matrice akota bandako angangaka bamabota soki nini alongola bazemi mokili elobaka nango kaka yo moto ozoloba ke Karine bazemi yo olongola zemi te so olongola zemi te mizwa libanga bamba Karine omoi ntango otalisa mutu mosapi oyo mosapi mosusu ezongelaka biso yo ozotalisa moninga mosapi me oyo asuka wana ezozongela yo omoni mbote papa Fido Mopepe mbote basepeli komona o papa nzembo nyonso eleki atombola libanga abamba moninga bandeko tosa attention vi na biso lobi toyebi te boti kolakela moto mabe botika kopinga biso nyonso pela tooloba monoko moko toza bana papa moko bana mama moko eza nde mawa tozoyina na pukanga eloko eza nde mawa we oyebi no ovandi baya na kiti na yo ozofinga kaka nginga okati no mpe ovandi mpo ozotala na yo awa nafingi ye bien awa baya nafingaki ye bien boloba mpe bongo apre lai kasi toyebaka kaka oyo ya sikoyo omoi kaka sikoyo nde tozosola boye tozoyeba kaka oyo ya sikoyo oyo ekozala ta mosusu da 10 minutes toyebaka te oyo alobi toyebaka te sikoyo ndenge toyebaka oyo ekoya lobi te oyo ekoya nsima nde toyebaka oyo ekoya te pali tobongisaka nde mema tobonga tozalaka malamu tolingana mema biso na biso lelo bato mingi bakoma lokola ndenge surtout nde batela biso bainternet réseaux sociaux oyo makambo eye ebele meme banzela batiktok oyo naobetela yango mpenza se te eza na bato mosusu ntango mosusu nga naza na problème na mama mami ndongala nazwi kaka kamera na nga nakomi koloba bambwakela natindi kuna moto mosusu mpe ntanga omona yango likambo ya mwasi alobi ekonselene mpe ngai tokomi otia yango tozotindatina baninga mpona nini bambwakela wana omoi bavideo mosusu tozotia bandambu wana eza bato bazwa baproblème na bato na bango kuna bambwakela omoi video mosusu eza peno ozotala mpena video oyo yipeke oyo mwana mwasi oyo mwana mobali oyo azobwakela motu yo mpe ntango omona bongo oza na problème na mama mami ndongala nazwa yango na story na nga na bambi nayebi kaka mama mami ndongala ntango akotala yango akomona akovivre makambo oyo alobaki na ngai yango na réponse na ye eza malamu te ntango toza na problème na baninga na biso tosololaka mokili esalama nini na liloba antake mokili esalama na liloba tosololaka tomibimaka kaka te biso mapeka totombolaka mapeka ntango nyonso non eza très important eza capital likambo totombolaka mapeka te lelo soki bapoison mama mami zela mama la reine na kati yo pardon
Répondre mutu na silence c'est très important. Balabi katika mutu soka lobi no mabeyo po ya ko répondre ye. Non non. Eko conseil na ko yena opesa bino. Ennemi na yo mutu boyokanaka te. O mutu wana azotonga yo azobwakela bambwakela ndeko répondre ye na silence. Même Bible elobi yango toza mbangu na koyoka me na koloba te. Munoko na yo kobeito mabaku. Munoko na yo ekomemelo ba problème o koka ko s'en sortir na mote. Munoko na yo kokocho na libulu o kokobima te. Jamais on a problème na muto e otie caméra. Et au sala nini. Et pour résoudre nos problèmes te. Et résoudre nos te. Ce qu'on a dit comme maman la reine, yaka direct. Maman la reine. Tout ça va dans Zambie, s'il vous plaît. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Bisonne toli kolimbisa te problème na bisonne yango yo. Na moni que soui na conseil na maman la reine pardon, on dirait tombolier. Non. Muto akuta sangi pardon. Yo na kutu mutaza malamu liboso nzambe. Oza na problème na maman la reine yaka kuta na ye. Ketano lobaki na ngabo. Ozongi sala kingabo, sala ngabo. En tout cas verset nga na sepela ite. Ngabe na ko reconnaître maman andeko. Limbisanga. Bosenga ni pardon, il soit stylé. Mais pourquoi vous pouvez dans ma vidéo? Pourquoi vous pouvez soigner dans mon abattoir? Eza malamu te. Totika makambo yo, totika makambo. Totamba lolenga bana nzambe. Tota nzambe liboso. Tota nzambe liboso s'il vous plaît. Toti na msima mbabwake na bambwake la ekomema biso. Eza na tina moko te. Ekopota na biso eloko te. Eloko te. Tokonte écoute na tonga likambu, kende kutana muninga na yo, bosololi pardon. Iso esi na mo. Yeah. Mi connais ça soko kotika na nani na TikTok. Eh! Oyo kuna bwaka. Oyo kuna bwaka. Mbwakela penza. Na biso ne tozala bana mayele boye. O mitu penza esalaka erezonaka. Bakolo analyse. Libanga mulili. Un plus na bavi na biso. Toya makambo komema un plus na vie publique yo batala biso. Ba batala biso bazala bazoba te. Bazala bazoba te. Tosalaka attention. Na vie na yo kolinga te batu bato na mombo ke afi wana fingara. Afi wana zakabuluka bato na casquette ya malamu. Na ramoko ya malamu ya buzoba te. Ou peut-être important wana. Kolinga te bala tiko ba casquette mabe o yoko toza wana te. O moni la ka loko mota mo sali yango kaka. Mutu mo remarque abi moi sur la reine dit ça m'a fait ma casse. Moi sur la reine dit non telle façon de parler na ye. Attends le lobelimo ko ya mabe. O comprend? Et pour moi si vous avez un charisme, ni kama funa na example pa etenga kana mutuna lobango. Moi ça dans un charisme. Moi ça muta lobango. Côté batu bazongi lelo basi bamela radio basi bakoma mibali mibali bazonga nsima biso basi tokoma ya ozomona tu parles beaucoup mais t'as rien mais na monoko na bimi nango pele loko moko o mutako iko zwate côté batu bavandi ozomimona kaka ngai blablabla o ezo kiti ezo. Moi, si vous avez un charisme, quand tu vas baza, charisme. Oh, l'obano, mais ça, c'est un ou l'obaka, non. Sous le camaro, l'obeza, au lobby.
bongo mama mina kati ote siko soki alobi te ndeni baoyeba ke aza wana soki alobi te baoyeba te ke aza wana bango bakoma ke epai bato bazali po basentir mpena ke mwasi aza wana po basentir mpena ke mwasi aza wana donc makambo fo tobetela yango vraimen se te eza normalité oui omoni ndenge olobi ke esika bato baza il faut baremarke ke ngala nzinga naza awa baza wana bato ekoma bongo omoni bato baremarke yo ke naka nzinga mpenza azalaki awa aza wana omwasi bakutani omoni kote tozalaki esika boye omoni fi wana bandaki kolobaloba mwasi wana aloba bato batiela ngo na motu yango wana okomi référence okomi référence omoto toki na château rouge moto tokutanaki bafille wana omoni yanga nzinga fille wana kolobaloba aloba fille wana ndenge azalaki panike boye ndenge bandaki kolobaloba image wana yango bato bakee nango esopi mais oui esopaka ko yo ozomona ke nabimi vraimen nde naza oyo batenga vraimen ka naza vraimen mwasi bavivre nga vraimen mais rien après omoni siko fille bazalaki na ye fille wana aza na charisme fille wana pena moni azalaki calme makilobaloba omoni teke sopi yo kote bato baza fosalaka attention komi monaka ateke fu bamona na sapaki fu bamona nga non ebimisa mutu kaskati moko ya bien te eosopa yo mutu fozala na charisme eza mpe eza mpona valeur na yo eza mpona fierté na yo mama bana wana mama bana wana azala na charisme mama bana wana aza calme bamisu mama bana wana mama wana aloba wana mama wasopana asopana pampamba tala oloko otika bato na moto nde bamama fo tosala attention kote oza kote bato baza sa attention mitia mpena na place na yo non naza mama na mwasi ya motu la femme de quelqu'un naza mpena responsable ya mama ya bana charisme omona mpe bato barespecte mais oui ndenge ezalaka avant bato barespecte yo respect ebandana mpa na biso moko respect na biso ebandana mpa na biso moko yo moko soko mipesi no respecte nde na kopesa arespecte yo motu te non na vie ozala bien na bato oyeba kosolola na bato ozala gentil na bato tozoba nde likamba charisme likamba osopana nde wana yango te femme de valeur azala moto asopana te femme de valeur azalaka moto alobaka te femme de valeur azalaka calme kosekana nde moko ya bien koloba na ntango ozaka likambo kasi eza mpe lokola kaka basi mosu ya mabala mwasi alibala mama mami mwasi alibala omona bakamarade ya mobali baye na ndako mama asali nyonso ndenge ezalaka kaka aservi bapaya mpe bien bapaya mpe bazolia mama soki osepe bolia bino nyonso na table osala eloko moko te me basi mosusu omona avandi na bazolia bibali kutu bango koloba te me ye akomaki deja na maloba ta 1000 eske makambo ya mosusu mpe ezalaka bapapa bien te oui ezalaka mabe makasi mpona bapapa na biso ezalaka mabe mpo na mwasi ya solo respect pene ya mwasi ntango bapaya papa baye na ndako bana mibali mwasi mpe mwa aza pena mwasi ya solo akoservir mobali biloko soki esengi yo lia na yo te okenda ata na cuisine omoni okesala no mosala okebongisa mwa biloko na yo otiki bango wana bavandi na bango bazosolola esala eloko moko te me lelo sikoyo basi biso tokoma akonaki ndumba mpe ekoma na basi ya mabala ntango amoni kaka bakamarade ya mibali baye na ndako mwasi akobanda po donc po bamona penake wi na ndako oyo nakendaki mwasi wana pena aza mwasi ya malamu oyo anga alobaka te oyo pena mwasi selo bango baraisonnaka bongo
nzoka eza mabe mwasi fo ozala mwasi mobali mpo toyebaka kodifferencie eloko wana mobali aza mobali mwasi mpe akotika kaka toujours mwasi epa baarabi omonaka baarabi te basa baarabi mobali arabi so akutani na moto oyebi bapesaka basi na bango mambote te akopesa kaka yo mobali mbote mwasi meme koningisa motu namonaka te bango bazalaka akutani na mwa mobali bapesani ya mbote esili basoli bakei me oyo ya biso te ntango mobali okutani na camarade na yo aza na mwasi na ye omona kutu mobali opesi ye mbote ya maboko mwasi babisu oyambi ye biso mpe basi comme te tolela bongo otie mpe na litama ma donc eloko oyo bon tokobongisa yango vraimen jour tokosalela yango vraimen émission ya mobimba mpo tolobela vraimen mpe makambo oyo ezosalama mpena surtout biso mpena bato mangala ezosala vraimen mpasi mpenza yango tozomona mpe badivorce mpe ekomi ebele mais oyo totia yango apart tokosololela yango teme na biso vraimen ezalaki vraimen concernant Karine Mokonzi selo ndenge ezemi na ye wana bon tosololi baoyo mpe bayoki yango bao bayoki te bakozwa video na biso mpe babandeli yango bamona makambo nini oyo ngai na mama mami tolobi na kati wana sikoyo mama mami namoni tokomi na biso vraimen na suka ya émission na biso sikoyo na makambo nyonso oyo tosololi mpona koclotire vraimen eske conseil nini okopesa epai ya Karine to bafitir mama conseil nini okoki kopesa bango na likambo oyo kaka esili koleka Bon, merci maman la reine, merci vraiment. Nde tokoma déjà vers la fin. Conseil nanga wana okoporte par Karine Mokonzi. Mpo na nga Karine Mokonzi kosala su video te kosala su eloko te bana yo continue étape ya grossesse na yo ti ntango okobota ata oyoki gauche balobi droite balobi kobima so te ça sert à rien obanda koya kose justifier qu'ezeme eza ya solo botala nga libumu na nga yango ça sert à rien bombama na yo vana na yo continue kobondela nzambe na yo nzambe alola asala yo ngolu obota na yo na kimia parce que wana aza mwana yo ozoporte na libumwa oui eza bénédiction nzambe apesi yo donc cache toi kobima su te kosala su video te vana yo nzambe alola sunga yo okita nde malamu voilà tukona biso mpe bato oyo tozobwaka libanga epa Karine Mokonzi bandeko na nga totikana ça sert à rien tosala yango guerre mpo nini babiki ya moninga azwi sepela tobwekele bafleur totikana biso kosala polémique sur ça kolobela yango ke oyo abotaka te oyo azokosa soki ndenge nini akosa te etali kaka ye parce que eza vie privé na ye vie na ngai ekoma jamais vie ya Karine Mokonzi ekoma jamais vie na ngai donc ça sert à rien totikala biso soki akosi etali kaka ye soki mpe akosi te etali kaka ye po mwana wana akozala mpe kaka ya ye tokosala na ye échange teke ono pesanga mwana na yo yozwa yanga salamaka jamais mokomo te mwana wa Karine Mokonzi akozala spécial epa mama na ye epa na ngai te epa na yo te sikoyo tokotela polémique pourquoi tokosala mwana nyonso tozalaka spécial epa mama na ye donc mama ye moko bike o mwana nga mwasi aza princesse na ngai aza prince na ngai akoma jamais ya yo donc tosala attention na likambo totika tokwakele kaka bafrere ya mama kende liboso nzambe alola mona yo voilà totika na biso bapolémique wana ezwa nango eloko te
donc likambo na ngai kaka naloba biso mpe bamama toprotege bana biso toye na buzoba te eya nde nabaki mama azala fiere nazoyeba te fierté na biso bamama eke wapi prochainement fierté na biso eza su te bamama tozosala n'importe quoi trop tome kochanger s'il vous plaît ekomosala na soni éducation nini topesa bana na biso Exacto. mama Exacto. oza conseillère ya bana no na kati ya ndako oyo ezosala façon de parler façon de vivre na yo nyonso no bana baomona yango bana no baozala lobi sikoyo mama na ntongo ozosala n'importe quoi olona nini omoi n'importe quoi ozosala eza bombe retardé ekoexplose lobi tosala attention bamama likambo oyo toya olobela bomama parce que bomama na biso epesa soni toza lokola bamama na biso alobi te bamama na biso alobi bazalaki bamama moko extraordinaire sikoyo biso ki mama na biso ya lelo yesu toya wana pena toprevenir bino avant ke bamama fo bokota tokotyana numero ya telefone po tosolola pena tosololaki bomama esala biso malamu mingi voilà na banyonso bolandi biso en tout cas malola bino apambola bino bozite te na osabone na lange ya Nzinga ekomi ntina Angola mama grave ouais La reine Nzinga fala boye émission la oyo muta wish mama la reine kede solanga image ya wish bakozo pa image ya wish batieli yo oya malange soki wapi baokota partout nga mpe mwana mabao naza nakosana mwana mabao ndenge ekoma mama la reine akomemela bino nyonso bino bosabone kaka ndenge kosabone aposa oyo nyonso nango besoin koma aokende kozoloka kwako oyo mona soki oseya osoki nini nyonso tu aomemela imbondero oyo nakosala mona bastar na bomona ngo kuna akokende kozwa bango bomona bango one masivima na la reine Nzinga TV alobaka bien asalaka bemission ya bien talaka mwasi nzambe kibo nzambe nde elalia boza de cité toloba amen mami Ndonga na TV boya bozwa nyonso bango momoni ezala te kotonga kokritike koswana nini non komatara mabe awa te pardon s'il vous plaît mpona biso wana elekaka te kuna elekaka te en tout cas toloba tokutana prochainement na épisode mosusu en tout cas bozala dessus te voilà. Merci ma mami Ndongala ndenge vraiment ondimi invitation na nga donc na tondisami na esengo donc bamituna nyonso oyo esengeli pena na tuna yo ozongisi nga baréponse mpe ya bien mpe esepelisi mpe bafidele ya la reine Nzinga TV bami na nga tu oyo baza na Facebook na bami na nga ya YouTube dans la minute oyo baza ya kosepela bayoki vraiment likambo ya motuya oyo euti vraiment na monoko ya epai ya mamami Ndongala. Merci en tout cas pesanga pe papa bambotene ya mingi papa Ndongala wana za papa na biso wana za papa na biso batelaka ye malamu ye moko aloba yango deja ke mamami non aza mwasi ya solo mwasi ya libala donc bafélicitation vraiment
pesa ye bambote na ye mpe pesa bana na biso mpe bambote mingi vraiment babizu nalingi bango mingi pesa mpe mwana biso oyo auti kobala vraiment lobana ye la reine nzinga atindeli yo mpena bambote babizu moye te ndeka tolobaka oyo biso tozokanisa yango te omoni yo okokanisa mpena boye nakoya napesaki yango mpena bapublicité naosala mpe balive mpena libanda na bikala mingi te 0033 nakoya kolia mpenza nini oyo taba wana mpena botumba na batono wana oyo biso koto tosala yango te nakoya kolia yango mpena kuna do natondisamaki na esengo me bon mwa bacontre ta epesaki wana ekosala eloko te me tokoya ezoya nango lisusu kala te tokoya nayebi ke nzambe aza likolo akobatela biso akopesa biso sante ti ntango wana ekokoka toya kosepelisa vraimen mwana biso vraimen na esengo nyonso nakomeme na mokongo yebisa ye lobona ye ata abalimi aza kaka bebe aza bebe na biso aza kaka toujours bebe merci pesa mpe na semek bokilo na biso bambote vraiment ya mingi bazala malamu vraiment ok nasepeli mamami mais tokutani so na deuxième numéro tokozonga lisusu mpona koloba conseil na basi oyo balingi kolobaloba basi oyo balobaka wana tokozonga tokotia mpena numéro ya telefone tokolobela yango merci mamami nasepeli vraiment komona yo on est toujours ensemble bana nanga kuna bango bayebike na loba bango babizu na bango bandeko bolimbisa bino deya na ebandeli ya image eza bien te mais bino bolandaka maloba bolandaka maloba ebimi na image mwana bien te maloba yango eza très important ok sava toza na besoin maloba yango mpenza na minute oyo condition esengi kaka boye yo moko oyebi pourquoi te nayebi condition wana nayebi nzambe aza nzambe nzambe ya nzambe mama na comprendre nga nayebaki déjà avant nzambe na biso aza nzambe na bomoi yango mpenza ya solo ok bon on est ensemble je vous aime beaucoup babone nyonso ya la reine nzinga na loba bino bobika oyo eza ndako na ngai nakota atumo na oya susu bayamba mindongala oyo tobengaka babon cœur na loba bino tellement bolike bokomate bopartage bosabone sala wana tokutani prochainement toya olobela ke bamama bapapa nazoyeba parce que bapapa soki okobosala n'importe quoi bapapa susu bazoyeba so place na bango tokosangisa bango oya il faut tosolola biso osolaka ndenge mabe te eza te tokritike bapapa toya ofinga bango non tokoya nde tosolola totya likambo na place nango bamama mpe tosangisa likambo na place nango apres toyela su bana tokosangisa ngo bana susu parce que mokili ekomi mabe bato koma tambola mutu likolo makona mutu na se mabe ekoma malamu ekoma mabe yango ebebisi mokili takaka mabe ekoma malamu omona yango eza normal ya normal te c'est ça toya totolola totemaka nyonso tu na place bino bosabone kaka soki bosabone borate lote me na nyonso wana nga kala mingi te nazoya kuna tokosala émission yaka kala te naoya kala mingi te bato nyonso bamonaki na limwe bato baodeklare ni na Facebook ni na YouTube naza sur te mama la reine ayebi pourquoi lelo kutu ye mutu atelemisinga mpona kota deso ezalaki ye te mbe mpe ya solo mais naoya moyen te naozongela victime wana tozalaki nango
nayebi ke na omanke bino mpe bomanke nga me na oya bozala toujours calme na obongisela bino biloko ya kitoko bozala Wow. desu te opesi biso déjà goût. napesi bino deya gu na ndenge ya Opesi mosika déjà goût. Paloloba nanu te donc. bozala desu te donc soki natelemi mbala moko en tout cas mama Larraine merci na courage opesi nga nazo mosusu esali lelo en tout cas merci ndenge eza boso ozongi déjà otelemi déjà vraiment ozongi donc otelemi vraiment ovandi trop même nga moko mpe nga malgré na nzela mwa skit nasalaka na nga oui merci vraiment mami merci ensemble ma chérie merci na sepeli merci bye bye